Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux, Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon dont vous avez vraiment, tu es un patriote. Toi, le micro, il y a Francis plus que Bolingo. Que Francis plus que Bolingo. Sans y vraiment maratro, bah image est zalaté. Na pesi ba combattant nyonso mbote pa oyingeli. Na ye pour répondre moi pourquoi na ya Elisère. Oya comment on sala ba orgueil. To yebi tribu yo outi. Même patalo toboki na masoko na yo bozara toujours orgueil. Il y a un épisode au Moko. Au moment du combat, tant que banin na poto, ba résistant ba combattant, yo oye bana kiti. Biso ne ba combattant ba résistant, auto komisi combat na kataki, lelo ba yeba Hippolyte Kanambe, azali Rwandais, eza ba combattant ba résistant. Au monde espace, on va pesi yo ya na poto, on va banda bilobe na yo bandi, keba na bilobe na yo, Elisère, eza ba combattant, on va kubunda mabele, baza kubunda aucune parti politique bazali, bazali belé, tout le temps ba commoder. Elisère soki obani ko sala faux pas yeba ne ko ya wana ozokoloba oya na poto maloyo soko seki faux pas ba combattant oyo bazali ba combattant bazali o ba ko buna belé ba ko toucher yo ne to mona ba milice tout ba ka ba perrique soko ngola ta perrique na mutu Oya ko bomba na Elisère ko bomba na ko saka na batu te Elisère ko saka na batu Elisère to soki to li ba bandi fidèle na yo ozano kolabo ofinga Kanambe te ofinga ka Olivier Mbete yo otushaka batu moya pamba pamba ozokolobela ozano ko sa propagande ya Moïse Katumbi oyo asali tout le long à commission na poto Elisère na mbongo lo propre no koma na poto te ko mo saka na bato buli bato so ba poto oyo ba misu ba fete ba bien ndenge na bango ba misu ba grand sœur na bango ba beso na poto na ba ville bango ba beso na poto yo ye na mbongo ya makila mbongo ya Moïse Katumbi oyo aboma Moïse Katumba ibi mbongo ya Jekamine oyo aboma ba depute mukumbila exact oyo ko chaka makela yo wana oyebi ni baloka ba visa te tout baza ko salela yo ko yo ko chama makele te na ko biso ko moko ni sese moko boye ba musicien belé ba beta ne ba Kester emenea ba Kofi ba olo ba Kofi ba nyoka longo ba molaki poto zara abeki misika zongi akei mais ekokoma ye mo ba tena kin Kofi abo ko memaye wera sona akomo boye ko memaye jipa boye ko memaye omona kini ba tikali pe abambi pe patalo zalite omoni orgueil ozana ngona sakana na ba combattant oyo balukaka yo po ozo micro tangu yo oza journaliste internet te yo ozali journaliste internet te zwa biloko na yo kotyaka yango sur na internet te zwa biloko na yo kotyaka sur na internet te kotyaka yango na YouTube na kati ya internet te zwa biloko na yo lekisa yango na chaîne ya disasa po tondima yo kongo mikili tosisaki yango lingala facile odi mukolo na moto sisaki yango même mukolo lingala facile wana aza muto oyo atani cours journaliste mais aza mina biso aza camarade na biso mais toboya ye parce que aza muto ko travailler en occupation Zakari Babaso toboya ye pour à travailler
l'occupation. Aza sous camarade na biso sous terre, il y a ba combattant ba ressenté. Avant de la presse, mais na minute au tout monnaie de liaye. Pour aza sous combattant, aza di mutoyo, aka au travers l'occupation. Aza di awa la Belgique, mais tant comme l'occupation soit comme la Belgique, il y a de liaye. Il y a un comme ça yo, nemo za wana petit ozala munoko moulayi. Na comprendre que il y a des combattants oyo lelo bazako yamba yo oko la presse pour bayoka yo. Mais mutola yo ko libérer Congo te. Oyo même plein à Congo son a fait ce map. 4 jours carte de géographie à Congo. On a mis une map. Son a pesi yango oyeba nenge okota na mboka wana oyebi yango te. Tika makele na yo koloba wana. Pe ozali wana so na telika na ndenge ozali wana so na nya lobela yo na nya lobela yo koloba wa journaliste parce que otangela yango te. Na ba journaliste nyonso babima ba internet o batangela yango te. Na yo boza ndenge moko. Pesa biso diplôme na yo, oyo sa cours à journaliste na yo, oyo tchaka makelele oza journaliste internet te. Yo sa ba bani vidéo na bandako na yo te ovandi. Mais biso ba journaliste te. Biso to sa ba journaliste te. Tous les combattants les résistants, bazali ba journaliste te. Bazako sa ba bani na bandako na bango partout. Partout, par exemple, les États-Unis, partout en Australie, partout en Scandinavie, baza ko sa ba bande pour na ko télémisa peuple congolais pays occupé par les Rwandais. Petit ko sa la RRT. Au moins on a so il faut pas au colia et loko yo. Au moins loko yo. Au colia on réglementaire. Au moins loko yo. Au moins loko yo. Au colia on réglementaire ce que c'est des rares petits frères. Yo, nako bisa yo. Poso no kolabo. Yo, nako bisa yo. Oko lia eloko yo. Oko beta ma réglementaire. Nasi na poto oko banga kutambola. Koka sateli ni baliola bato IDPS. Ba kopani kitumwa yo IDPS. Pe IDPS na milito yo. Papa, pauvre Tchèque Kisegedi. Et ça qui est dans l'orchestre, n'est-ce l'homme qui est dans l'eau, n'est-ce pas bébé calé, qui s'est remené à. Bango tout bakena orchestre babadilu orchestre c'est kei na babo mari bakena orchestre c'est kei ya on observe au petit na peso mise en garde sakana na bato sakana la bango ozo sakana na bato yo sakana bango petit lisère na peso mise en garde qui nous on le bien moteur yo c'est des bozo vanda wana bozo loba to yana kidi bo bino bozelo na bataille de pes na yo Elysée tambo kar moko boye mbaka sa moko bo nyongolo moko boye vena moko boye na kid soki na 2006 yo ya mutuno Roger Lumbala M23 yende mutu achako so na télévision na ye biso mo ba combattant kaka na ba combattant résistance Roger Lumbala batumi biloko na Hippolyte Kanambe oyi baboto ba jardinier to pese biloko lobi na to afinga batumi ba na M23 bosaka na Congo wana obi bosaka na Congo jour kaka Congo oza libéré petit frère na ko bisayo ozali collabo continuer ko kumisa Moïse Katumbi oyo mwasi na zali Rwandais papa na Egypte ozako ba Moïse Katumbi na mbongo yo eba homme d'affaires tanga Mobutu yo Moïse Katumbi mbongo azwa Moïse a minéré c'est un pécheur azali muto yo alobaka mbisi azali muto na chambre froide na ye na Zambie de chambre froide mon ami propre commandant Clef ayebi Moïse Katumbi na Lubumbashi tango yo koteka ba poisson na ye wana amina mza ko favoriser à côté PR boko boye atiki afuti dualité après yo nyanga la katoko l'Élysée ozo koloba yo ate yo na poto ka na bomba pesa yo
Bah, on peut se mourir qui? Tout ça, on a besoin de poto, il y a des gens, on a besoin de bango, on a besoin de vérifier, on a besoin de bango. Mais tout ça, on a besoin de est-ce que yom to libérer Congo wana? On a la force de libérer Congo, on a dit collabo. Ba Congolais ba ngo bien na comme no clé et les collabo. Aza muto yo baza ko bunda bituma po bazo intérêt na bango personnel à commander na mbongo. Mais si on le dit comme député, nous le bureau comme député, mais faut bango bien. Gouvernement oh les gens la mbongo c'est occupation. Et ça gouvernement ya ba Rwandais. Si on peut battre ministre le bina ko chayo. Et ça voilà Félix qui se dit à Kangi Bembe à grand homme. À Kangi Bembe il y a papa de qui se dit pour pas que ministre. Na Congo, ba que ministre à Kangi Bembe, yé mutoke na kin atike Bembe la e. Mais la vie Kasavu tant a dit président à Kangi Bembe Moutouté, Mobutu a dit président à Kangi Bembe Moutouté. Na kotanga Kabila perte parce que lui il est malhonnête. Il y a une occupation de l'eau et le Rwanda qui n'a moins c'est pas na poche l'eau il y a une politique kanambe il y a une service d'aventure comme on na Congo il y a une lisée na bisio na personne mise en garde ngai lisée sur sakani ngai na sakana kate soko sakani yebaka mbaloyo to linglo mabulu nga vanda na musika ya France na Belgique. Mais si on s'arrête au ligne le boule, vous avez quand on a yo, nyangala kata mo mbafu, toro mbakasa, nyongololo ne vous allez wana. Vous avez la bateau, vous avez sur les Facebook, tu sais pourquoi je le sais quoi. Tout le temps, les journalistes, ils vont faire un cours, tout le temps, on nyangala kata yo. Vous avez la bateau, le internet, si vous avez moto yo, vous avez fini la journaliste internet, quand tu as pas de vidéo internet, les gars de la chaîne de Bilo, on va collaborer avec ça, on les a là. Comment Bilo va commander, il y a des faux combattants. Vous avez une paix, table Mokopé, na Élysée, na kata de man. Na banyama na kata mususu, o boza suki na front, boza na France, na province. Vous avez l'Élysée, nous avons des il y a des collaborateurs, il y a des collaborateurs, là on est au Sabino. Il y a des libérés comme moi, tous ont besoin de Minduki. Même à Moïse Katou, sur les infanteries. Ce qui y a des Congolais, il fallait habiter à Minduki. Tout le monde a Minduki, non, oui, mais Minduki. Ce qui disent, Félix César, bon, habite à Minduki, on va dire, bon, la bomba. Bango nyoso bakatoto wana babiza minduki dialogue mutu akotaki na minduki akimaka na minduki mutu akotaki na minduki tokobenge na minduki tokobenge na dialogue te akobima na minduki usuma populaire yango Élysée na biso yo tika bakonerie babandi video na yo wana ya buzoba elo nyokosala yo finga ba député ba ministre finga kanambe to mona yote ozo finga mona nsemi bien sûr azakile muto yo à travers na kanambe na parlement mais na minute yo langage o mona nsema lobi yango même pauvre Etienne Tshisekedi a lobi yango te même Félix a lobi yango te même mutu moko na Congo a loban ouvertement te kanambe azali Rwandais. Hippolyte Kanambe azali Rwandais mutumo lo bayi yango te. Boti kane tribalisme na bino. Ofinga mwana tsema sa dioli. Mwana tsema fini Kanambe. Afini Hippolyte Kanambe wa yiba boto ba jardinier yo leki obali ofinga sikoyo mwana tsema est-ce que mwana tsema sa dioli? Ozo mwana ki tribalisme na bino petit ozali tribalisme keba na tribalisme na yo. Pour que ça tribalisme était, comment on a voté dans la nyamene tumba. Vous avez si on a vu la militaire on a que na Congo na Kosala, mais na Kosala ba Rwandais. Élysée a fait son mise en garde.
soki osakani okobetama na Europe elo na yebi si yo kanga munoko na yo okoloba wana faux journaliste otanga mpe bakuru ya journaliste obimaka razar kaka ndenge wana na 2011 ntango biso sudere Etienne Tshisekedi yo ozalaki wapi tala nyangalaka to oyo biso sudere Etienne Tshisekedi ntango tomoni papa Etienne Tshisekedi oyo lelo akufi aza mowei bana Congo eza pasi kozanga Francisco Bolingo eza pasi yango Bolingo tikala kaka umela pona RDC Francisco Bolingo mema biso likolo toleka ingeta Francisco puisque Bolingo ozo na Congo vraiment nzambe akopesa yo akorépondre yo So